Bonjour chers internautes partout Bozwami pour na Kolanda biso na EHP Media où ezali magazine Nabino to laksarabino ba information kolaksabino environnement et puis sport biloko nyonso tout ba diversité nyonso oyo et ça les maka na kati ya mboka Congo to sukika na Kinshasa te toza na Congo mobimba donc l'autre fois to kokomela bino pe na ba province mususu ndenge ka gezalaka bongo na musika to bosanité Edo Amani notre PDG les producteurs oyo penza recto verso ndenge to bengaka e quoi po aza na multitude ya ba facette quoi et bongo mama Jeanne to bosani pété mama Isa na journée moko malelo to yambeli bino to benga ye artiste ya mboka Congo aza et en même temps aza journaliste na radio ya Congo bongo pona ko yambaye tozo poussa na muke ezali bongo monsieur Makala Monga Egboko wana ye moko ko se présenter lisusu avec toutes les précisions topesi maloba bonjour papa. Bonjour Eki. Papa soki okoki su moi ko limbola moke oyo zali et pa ya balandi na biso ya EHP Media. Bon naza kombolanga Kolomo Monga Makala Egboko Haina Salama Congo Ndombi Kamil. Bongo naza artiste et comédien professionnel, naza journaliste na RTNC, naza moi misala misusu mike pe naza président groupe La Charité. Donc moi makambebele mais na musalo boyembinga lelo local artiste ende yango na ko répondre à l'invitation na bino don apesi recto version mbote. Bambate asalinga lelo privilège ya ko yambanga na chaîne na ye na ebike ko sala bien mbote na libota na mobimba. Merci monsieur Makala l'artiste ya mboka Congo wana lobi apesi recto verso o ezali Edo Amani ba pesi mbote na Makala bolandaka ye souvent na groupe Salongo mais tokolinga to kundola mwa muke Makala Monga Egboko. Et si kanini penza yo bandi masolo pe ezalaki na occasion nini yo koma lelo artiste. Bon na pesi nzambe merci parce que na mois d'août na zoko que ça 28 ans de carrière. Solo? Oui, donc j'ai 28 ans de carrière wana eze ngolu na nzambe. Omoni biso ze bato to bandelo ko ngona ndako nzambe. To ze bato to beta kitangba te to zo sa théâtre nzambe te. Na 88 na mois de juin d'abord nzambe yemoko ayebisa kingai na sala troupe théâtrale ezako tuliboso chorale na sala chorale na zala musicien te na yemba te nini te na chorale mais nzambe ataki posa na kati na ngai na sala ngo pona za équipe ko kamba bilenge na kati alliance plein évangile na Matonge eza groupe de prière ya liboso na kati ya Matonge bato bayebi yango ezaka na Osho ANF bis à l'époque. Bongo tango nzambe apesi nga likambo wana likanisi wana na ye na pastage na ba pasteur na nga lokola ba Didier Kabangu Bambo José Sanzo ba pasteur rebele to soye na bango bandimi yango lokwa nga moko bien que nazaye koyemba yango nazoki likanisi osala chorale pe nzambe atiki kati na ngai na sala théâtre te nini te na sangisi bilenge bongo tango na sangisi bango na tuni bango na sala théâtre to ayemba mi balé bandimaki na pesi responsabilité. 2 mois l'équipe a salé le côté. Le 9 août, na bakanala na ndako nzambe moko aye ko ebisanga na ponyo sala mosala o. Parce que baninga na pesa ki mosala basala kite. Nde na sangi su bilenge na ebisi bango bon nzambe alobinga na sala. C'est comme ça nde to bandaki. Et qui eba teta to bandi loko nzambe azanzambe. Na ebaka ba do remi fa sauter bien que na zaeg mo ko emba parce que donc ko embeze banda bolenge. Tant on a bandi yango directement na scène troupe théâtrale. Troupe théâtrale wana ezaka objectif pona ba bonne année ba Noël to sa kamwe loko. Wana na kati ya Etonga. Na kati na Etonga. Tant on a bandi yango likambo bandi e bandi pe ko kende. Eloko na mona to tozaki na nzambe soki to yembi. Na yeba kanzembo nanga liboso na yemba kolo yaka. Soki to yembi ba baza ko sepela. Nazala metteur en scène était. Mais na sali pièce à liboso Dieu voit tout. Nazala jamais scénariste ni metteur en scène on azé lelo. Mais na sali pièce moko na likanisi
il y a frère moko abanga mona ka banga kanzambe nzoka zema moto maele mabe akocha zemi na suko mona tango na biso ba groupe de prière soki bakangi on ko bozara lisu moko monene bien que lelo ebongwani alors na sali pièce wana tango salami bat babongoli mitema bato ekobo bapesi motema na Yesu. C'est comme ça nde to bandaka bato liboso to bandaka na bango et ze okwa mama yenga j'ai tout mamunga wakendake pas sans souci. Ah OK, maman j'ai tout. Mama yenga. Mama yenga. Azali be na kisasa. Non non, sikaje na poto na pesi mbote na libota na yemo sikaje kuna na poto. Bato liboso. Bazaka badodo batei banani do yelo kwa moto yeba akselaka na mosala yango. Nde bato liboso to bandaka na bango. O na banda do baze promotion na nga liboso. Merci papa na biso toko koma lisusu penza wana na kati to yeba bato nini bobandaki na bango. Bongo tango yo longwe na oya église wana poto mona yo lelo kokoma na kati ya RTNC pe ya groupe Salongo oyo bazomona yo lelo mosenzi bazomona yo lelo na ba titre belé oyo eutai ko salema mikolo oyo ya mosantu ya mapendo mapamboli plus ezalaki nanu ndenge nini po okoma awa na kati ya RTNC nde na loba tenaze kizobazoba eniko loba tango na uti gloire à l'agneau mamenga après 7 ans na kati ya groupe na biso ayebisinga bi papa na mona kende pa ya sans souci tango akei et pas na sans souci kombo mamenga jamais mamenga yekola ngo kuna te ayekola ngo na kati wana pamba te tanto sali groupe na sali groupe troupe théâtre na chorale gloire à l'agneau na koti saka mwa mungu na bilei wana ozo lia wana ozo lobela biso mamenga azalaki penza mbuza to yo kaka loko za mbuzo pesa ki mwa style wana mamenga azalaki mongo ya bande ko jouer mingi na kimongo mais azalaki ko jouer normal style wana nga mutu na imposa ke pamba te sika azalaki ko fanda ba mama kulutu na ye bazalaki ko pesa action wana. Alors le quoi tozaki penza bilenge na tango wana esengelaki na ba rôle musu to sala ya zaki mamenga. Alors pourquoi là yango na imposa ki eloko wana pe na orienter nango. Alors tango to sali 5 ans na kati lopango ba mamenga wana chaque année tozao sa anniversaire à chorale na biso. Chorale et troupe théâtre tozao ko benga bato belé. Après 5 ans totanga nekola mutu moko te to sali théâtre pas mutu moko te totondi sa ba Saint Joseph wana ba plaire ba carrefour de jeunes ba spectacle ba bafuta mbongo na place au centre précieux comme wana centre culturel les aka wana place tozé ko jouer c'est-à-dire tozé bato yo to bandi musa na libaya 5 après na yebaka to invitaka professeur Laïs na anniversaire na biso na 92 na carrefour de jeunes tango ya moni sale tondi bato ba CP di professeur Laïs azati lelo na ina amoni ndenga tel kasi na liswa moyebi alobi na biso makala bozo sala bia bato batondi ba sepeli mais boya koyekola soko lingi kanga groupe boyekola et na kanga groupe 9 mois aye ko epesa biso théâtre classique yesi comme te ko tangisa biso ABC eloko yango et tangu mamenga sikazwi succès pas sans souci mokolo moko chaque année na invita ka bato bana nanga nyonso na benga ka bango ba ya pona ba spectacle sans souci aye bangate amonanga te mais à travers mamenga aye baka makala mokolo na ke pas sans souci na pesa invitation mamenga sans souci bisinga lobi makala pona ngo benga ngate yo formenga na pesa succès mona sans souci je moto moko azaka moto monene pe na tango wana succès moto akokana kanete maze kondimate nga na formé il a pesa succès ça déjà bokeseni à l'époque entre koyeba mosala na koyebana. Alors ndesika to évoluer bongo comment to tamba na mamenga bato ba ebite bato ba ebinga na former bana bazolande na sima to kuta na moto moko chimanga ebisinga lobi pa ebite ngam na former abi makala tala mono former ndenga ju succès bongo yo nga na tunes ko eba entraîneur ya Mohamed Ali est-ce que eba chorégraphe ya Michael Jackson c'est-à-dire Michael Jackson ndazo eba chorégraphe na azo bateloko bazo betelenga maboko ezo de pas moto pas ya moto. Donc nazalaka déjà na ngolu na nzambe nde na lobaka zarabe ngolu na nzambe mais esengela ki te mosala ngo ebima po tozaki bato ba spectacle na 97 na kendake pa lokulina ngalfa na pesi viena nga shikonga alfa mbote sigazali bango bato liboso balexanga na TV na pièce binzambe nzambe 10e épisode ba bazena ngona ndako ba mona nga na embaka na église na fandi na bango na moni pesti na bango ya kosala mais nazalaka déjà monge gboko
et na 2000 ans parce que naza ko former ba groupe naza moto na mono kité ba théâtre minga mukile bande ko bebisa makambo nzambe ba kri lokola 5 sani okozo mibale belé ko selo kote ba kri muso bi maka zaka mala muté à l'époque 5 na ban do ba biloko muso zaka wana je pousse ba tu musika biso lokola to zaka objectif na muso zaka kote asango malamu ezali kosala théâtre ya nzambe po bato babongola mitema objectif ezalaki wana me kosala yango malamu yango na banda okende na baeglise na bagroupe nzali kobengisa ngai koforme e moninga na ngai moko Dieudonné Mbaka abengisaka ngai na 2000 wana na groupe na ye GLC na Kasavubu na formé d'état nazoforme bango bainvitaka Vieux Kwedi Maimputu na pesi mbote le chevalier esika azali bainvitaka ye bongo ntango bainvite ye bana baoki kombo Vieux Kwedi e bangisi bango misato bakimi po moni Vieux Kwedi soka ye na Messe Diallo na nyonso aza nango alors bana bakimi bon tango bana bakimi ngalo kwa azaka metteur en scène scénariste ngamoko na jouer ba rôle wana na jouer ba rôle misato keseni et vie tango atali wana na spectacle de répétition eka kota na répétition monde babengaka aloko ba jeune babengaka akulutu moko ya kota la biso alors nde vie tango moni 3 rôles wana na sali yango a comprendre petu azene loko nda sangaleki yaka na groupe salongo sala stage abengaka ngana moninga na ngadie Dieudonné Mbaka za siko na numérica na pesi mbote sika zali empereur et tango toya na RTNC wa ndo na côté na RTNC nzela Vieux Kwedi tango na côté na RTNC wa tokutana na Vieux Shaba Vieux Kwedi aloba na Vieux Shaba phrase moko na juba petu yo po na baya na souffle sika tango toke po tango to répéter na RTNC 2 wana tozwi mwa maloba moke vraiment balandi na biso ya ESP Media je suis sûr que vous comprendre lolenge nini monsieur Makala artiste na biso à côté là na RTNC donc aya na groupe Salongo aya ko sala stage na nzela ya Papa Kwedi oyo to bengi le grand caméléon le chevalier bongo Papa Kwedi abendio bokoti na RTNC bovandi na Papa Kwedi mwa mbule bele po na 2000 wana kaka mwa mbutu ekotaki na groupe Salongo soki to za susu na mémoire bien mbutu ekotaki fe titengesa na yaki kotika biso et sali ba Salongo Asbel ba Salongo mususu etikala yo tikalaki na Salongo ni na Salongo Asbel na Salongo oyoyo etikalaki ngai na kutaka titengesa na tepo kufaka na mois de mars le 14 mars titenga kufi ngai na mois de juin na mois de juin na kuti batonyo solo kwa ba Vieux Doudou ba mama belé na pesi mbote sikozali na pesi mbote na Leontine mabo mengo na pesi mbote na Molai ese na pesi mbote li pati na pesi bango nyonso mbote sika bazali batonga na kutaka do bango nyonso grand complet à partir tenga kufi a tangu na ye kokuta bazo sala pièce moko avutula menga kutuna babandaki yango te tangu na ye Vieux Kwedi na no vie wana je mystique tika na lobata koloba via tekelanga secret tekelanga secret lobi ndengo zo ya wana soki balobi na doubler yoyo kango effacer secret lo pe na kabola kanango bana lelo soki balobi na yo doubler yo yekolango effacer yoyo kango te effacer c'est-à-dire batindo effacer moto wana yoko lobata na zo sala po ye azatete il effacé ye ndengo ko jouer parce que vie déjà monakate naza mystique ba qualité zali sika via boyaka place na sepelaka na vie aboya ko ebisa baninga na ye o bazalaka à l'époque tangwana ba cartouche bazalaka na voyage mama linga déjà bazalaka na mama linga kuna ba vie masumu bazalaka te wana le basa longwa ba mindondo pe basa longwa déjà tangwana ba to na kutaki bangwana tangu Salongo zopela na sala 2 mois Nyaka ben afandi nazotala be kotala nzoka ta nazotala wana 2 mois nazotala nazo comprendre maele na bango bazolo ba mingi na be expression faciale awa nazo nongo bango na fandi benye yo mona ta mususu maboli to mabomengo makala ke osombela nga secret na se poto bando travailler na RTNC de sika bureau ya mokonzi zali ya mendezali nani na wana mona na kitina se mokolo moko na pièce ya Tulamenga na monika Vieux Kwedi le bimakala
doublé. Or il y a mon fungola hanga code effacé. Or mon ton nazo doublé zaka rôle mutu te. Donc nazo doublé rôle moko parce que c'est pas bien doublé bon. Le quoi mutu moko azali déjà sika aibisi be sengote secret wana ko ebisa mutu te. Esuki. Na tout ni vie toza ndenge ni relation ndenge ni pona yeba eloko na ko servir bisinga ka mata. Ce qui vient tindanga bongo parce que aibike moto azotinda kuna azenya manetumba. Ah, tango na ke lokwa la metteur en scène na répéta eloko wana bakolo baso bazaki bazotala bamoni leki wazene eloko ba corrigeanga te to kepe na tournage ba corrigeanga te na tuni vie Michel na scène de na petit aba so sala ki mabembe ba corriger yo donc pièce wana vutula menga epesi impact bokomona yango et puis nani yami balé tango sili moko mususu pièce moko zalaki ya mama be basasala kango kana studio épisode de boso na yami balé sika esengela ki te ba continuer 6 na 5 na 6 bongo ba bisinga makala doublé pose ya rola mona mokia 8 ans atika enveloppe tango ba bi doublé na kei ko doublé na beti di kukuma tango na beti di kukuma vie dudu pa fanda ki na suka na seto fanda ne pembeni ba seki tango na zongi vie dudu bisinga bi petit o sele yango bien mo kende mwamba kende nango mwabo na yo ko tournage lobi nango tournage wape na studio mbali boso na ke studio bo vie ko di ale bisinga ba petit yo pe yaka otala nde de tournaka na ye nanga na fandi ba moko bazoluka soda vie ko di atindi mundanga nanga pesa pecho na teni po yeba ki ke na zape monge gboko na lati teni na jouer monge gboko pa esili tango leki vie shaba ko ebise mais pecho na jouer ki di kukuma bien babi tete de bozung se film si matota so longe molani te batale longe molani te abenga timidenga avia za danger na intimidation petit yo na tinjola teni ngabite mundanga na longola okosala ko lo no sala ki ali kukuma ta na sali rôle wana ezala ki esengo na jouer des rôles na pièce moko jouer des rôles na ngaza ki esengo po lokwana ele kakate bongo na moni penza na ba biyano na yo nyonso tu ozo marteler sur Papa Kwedi sur Monsieur Kwedi Maimputu na nyonso o asala na bakoda azali kosala yo kasi biso pe to s'informaki lycée ya mboto ya kokuta na yo to kundolaki mwa masolo ebele bongo tangu groupe Salongo epanzanaki tomoni groupe Salongo epanzani na oyo Asbel na oyo nini esalemaki lisusu te eloko evandaki nie tango molai penza na RTNC atoyoka eloko te babiloko mike babinzambi bimi na cité sika ekomaki na ane moko oyo Kwedi Maimputu alobi te Salongo ekoki kokufa boye te asali recrutement na yo pe na kati lokwa ozalaki deja mwana na ye soda na ye ya makasi masolo ezongi tokomi komona wana biso na mibembo musika tozotala RTNC tozotala ba pièce batu pe ya libanda batala ba CD oyo bosala ba film ebele mais kaka yo nde ba ebisi biso vrai rebelle autaka musika te babi niama ya lidesu niamo ya bomaka lidesu azaka be na kati ya lidesu donc papa na biso makala monga egboko yende moto asali rebellion lelo na groupe oyo etikalaki Kwedi atombolaki groupe Salongo oye obengani na batu bakulutu na yo bovandi bosali ba réunion po bokoisa Kwedi Maimputu ezali te boni